Oyanolanga losambo na sala na bosana. Losambo ankukubi anopesi na miso ya bato. Oyana mema likambo elekinga moto. Samenanga edope ikiselete. Oyanolanga losambo na sala na bosana. Losambo ankukubi anopesi na miso ya bato. Oyana mema likambo elekinga moto. Apôtre Moïse dit Doli Kenjak abengisi Moïse Matou tapon événement oyo abengisi bana sala nzambe belé pour na musala oyo kosalema le 14 décembre célébration deuxième édition ya célébration Stockholm pour Christ. Moto lokolanga nazomi kona yemba lelo ezaniye ezangoluwe utina nzambe. Moto lokolanga nazomi kona te ya ezaniye ezangoluwe utina nzambe. Natilelo motima na soye loko kopesana la moyo ya bote bumelanga obongisanga ya mokili mebisa ye osumiselanga ya motu ya makungisa ye eloko esepelisaka utana bomaya ye mpona yesu mpona yoye babengananga bakomi kozongelanga bango moko batolakanga baye kosenganga bolimbisi moto apamba ye nakoma lelo na ntina somera leta nakoma mboka bambongo ozate bongina yo moyenge pene osuwake moutabongwana ye namongoyo bongola tina nokino. Stockholm, de la Suède, Finlande, Danemark, l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse. C'est l'évangéliste Moïse Matouta depuis Kinshasa. Juste pour vous annoncer qu'en date du 14 décembre, nous aurons la célébration Stockholm pour Christ, deuxième édition. Célébration Stockholm pour Christ, deuxième édition. La date est le 14 décembre à l'église. Même ça est frappé quand même. Apôtre Moïse dit Doli Kenjak abengisi Moïse Matouta pour événement oyo abengisi bana sala nzambe belé pour na musala oyo kosalema le 14 décembre célébration deuxième édition ya célébration Stockholm pour Christ. Alors to sing na bande konyo baza na Suède, baza na Finlande, baza na Danemark, pourquoi pas en Allemagne au Katissa. La date le 14 oya ebelé to santo nzambe. Ce sera des moments très formidables. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Y a pas de souci. Oyanolanga losambo na sala na bosana. Losambo ankukubi anopesi na miso ya bato. Oyana mema likambo elekinga moto. Samenanga edope ikiselete. Oyanolanga losambo na sala na bosana. Losambo ankukubi anopesi na miso ya bato. Oyana mema likambo elekinga moto. Samenanga edope ikiselete. Moto lokolanga nazomi kona yemba lelo ezaniye ezangoluwe utina nzambe. Moto lokolanga nazomi kona te ya le 14 décembre célébration deuxième édition ya célébration Stockholm pour Christ. Alors to sing na bande konyo baza na Suède, baza na Finlande, baza na Danemark, pourquoi pas en Allemagne au Katissa. La date le 14 oya ebelé to santo nzambe. Ça sera des moments très formidables. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Y a pas de souci. Baba kisanga lelo bakoma kolanda ngaye. Baba yakanga lelo bakoma kobenga ngaye. Baba kisanga lelo bakoma koluka ngaye. Moto apamba e nakoma lelo na ntina. Moto apamba e nakoma koka bambongo. Somera leta nakoma koka bambongo. Mwasi anduma e nakoma mwasi libala. E koma e nakoma mama mabasa.